IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Continuez ko bomba ba robe na biso ezala bopeto. Robe elin koloba nini? Conscience na yo, âme na yo. Ndenge nkolo atindela ko na se ya moi oyo, il fallait continuer kozala bopeto jusqu'à ce que ye akoya. Mais soko sali lisumu esalaka nini? Place wana esali mwa point moko ya noir boy. Omoni ke robe na yo ekomi taché. Osali susu nini? Mukola susu ofingi. Après etaché lisusu. Mukola susu osali nini? Après oyini mutu oyo asali ne lokote. Allez, otaché lisusu robe na yo. Osali susu nini mukolana? Après, donc au fur et à mesure yo zo sala makambo oyo Bible azoko pekisa. Oyo nzambe azoko lingate ozoko taché robe na yo oyo ezalaki pembe. Après ekomi sikoyo pembe lisumu wana. Sikoyo tangu yo osengi bolimbisi na makila na Yesu. Na kati ya vision papa na biso amoni que makila ya Seigneur Jésus-Christ eye lokola li rouge etangi na place a robe wana mbala moko, place wana ekomi lisusu pembe complètement. Ayebisi ke omoni nga na za Seigneur lo lenge place oyo ekomi pembe eke ba point oyo yo omonaki elongwe parce que o se repentir ndenge papier oyo ezongi pembe ezonga lisusu pembe sikoyo lokola boye ke ezongi lisusu santage pour Seigneur si alimbisi yo abosani yango complètement. Donc aza lisusu kuna te makila ya Seigneur Jésus-Christ esalaka ndenge wana. Siko eloko nini esalaka ke mususu ozoko senga susu pardon na lisumu oyo déjà si osengela yango pardon. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Ngai ndeko na bino lisusu, frère Aaron, naye liboso na bino pona message moko très important et capital ekosunga ndeko nyonso oyo azana se ya moi oyo. Titre nango ezali ndenge nini ya kolongola culpabilité ya masumu. Alléluia. Ezala masumu moko mutu asala kala akoma na ye chrétien abondela metango nyonso likamona eyelaka ye kaka. Lelo tokozwa eyano na réponse on ayebi ke mutu nyonso akozala concerné pona réponse ya question oyo. Amen. Avant to banda nalingi koyebisa bandeko oyo nyonso balandaka ngai pe ba o nyonso bazoko se soucier pona course oyo toza nango vers le mont Sion. Bo s'abonner na chaîne oyo nkolo atindeli ngai pona kokabola bino ba message oyo pona appel oyo apesinga Mela Mai ya Bomoi TV. Selon Jean chapitre 4, le verset 13-14. Pona nini nkolo aloba na nga ke chaîne yango ebengama Mela Mai ya Bomoi parce que ezana ba mai ebele bato bazoko melisa bato ezopesa bato ba kwashiorkor, ezopesa bato ba typhoïde, ezopesa bato ba diarrhée, suka nango bato wana bazoko kufa. Mai oyo tozolobela eza nini? Eza ya réside ezote kasi ezali liloba ya Nzambe makomami oyo babengi la Bible. La Bible, Seigneur Jésus-Christ alobi ke ezali mai parce que yemoko azali l'eau de la vie. Ba enseignement est comme tellement tordu, mes bien-aimés. Ba enseignement est comme na profit individuel. Bana Nzambe bazali ya kobunga. Pona nini? Parce que mai oyo bazoko melisa bango ezali ya malamu te.
Alors, chaîne oyo ezali pona source oyo ya liloba na vrai christianisme oyo yemoko Seigneur Jésus-Christ aye kote ya biso. Amen. Yango wana bo s'abonner, bo aimer pe bo partager. Bit oto tinda rabino bo aimer, bo s'abonner, bo partager eza pona nini. Eza lolenge bato bakanisaka ngo te ke ezali pona o nakoma na ba vie ebele pour que ceux qui YouTube wando futa ngai. Mais bien aimé, loin de là. Loin de là. Ngai naza na musala moko ya malamu pe ezopesa ngai mbongo. Je n'ai pas besoin d'argent, mes bien-aimés. Mais ezali recommandation oyo Seigneur atie pour que message na ezala éparpillé dans le monde entier, voire même est touché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quel moyen, seul moyen oyo yako panza sango malamu ezali entre autres moyens ya social media. Yango wana nako kabola message oyo ozoko sauver ame moko boeza quelque part. Oyo ezako mitungisa pona problème oyo déjà si asenga bolimbi c'est pas ya nzambe. Kasi chaque fois culpabilité wana eyela kaye. Toko kene na moulaïte me bien aimé, na koyebisa bino na ba mots clés. Comment monde spirituel est marchaka. Avant toko mawana na ko kamba bino, na ko senga bino to senga présence ya molimo mo santo, Saint-Esprit po sanye tokoki ko sala eloko moko te. To bondela. Seigneur, le roi des rois, Yahweh, ofandi na nkembo na gloire na trône na yo. Ozali saint, saint, saint. Oyo azali akozala pe azali pona libela. Tozaba nani po yo otalela biso Seigneur. Eza grâce oyo yo ozali kotalela pe ko utiliser batu oyo bazanga ya kokoka lokola babiso. Nakoki kotelema liboso na yo te papa pona loba liboso a peuple na yo. Nasengi ete molimo mo santo akamba ngai po oyo nakoloba ezala ba idée nanga personnel te kasi oyo yo otie kati na ngai. Seigneur s'il te plaît, tikangana kita yo mata esprit nyonso oza contraire oyo nyonso eza contraire Seigneur pona message oyo yo otie kati na nga pona yebisa peuple na yo. Tika ete esprit wana ezwa moto na kombo na Yesu Kristo pe ekende bisika ekauka na scanner environnement céleste po ete message oyo ezala livré epa ya peuple na yo. Ebele basenga ba pardon Seigneur kasi culpabilité ya masumu eyelaka bango. Seigneur tika ete oyo yo oyebisi ngai pona yebisa peuple na yo ezala ngai te kasi yo. Merci Seigneur Jésus. Na bénir bango na kombo na Yesu. Tosili koloba. Merci Jésus. Amen. Ndenge nini ya kolongola culpabilité ya masumu. Mais bien aimé, monde spirituel ndenge na lobango ezali na discipline. Monde spirituel ezali na organisation. Oyo biso batu tokoki kutu kotia pati nango te. Biso nyonso toza d'accord na koloba ke Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit bazali mutu moko. Nakansi kote wana toko tia doute te. Po Bible awuti koloba yango. Selon Jean chapitre 10, le verset 30,
que moi et le Père, nous sommes un. Mais tu as une question, pour la nini ba kaboli bango. Et pourtant, baza un. Rôle nini bango 3 bazali ko jouer. Mais bien aimé, tu as comparer exemple moko très typique pour comprendre oyo na lina transmettre na mutu moko oyo azoko yo kangai. Amen. Dieu le Père aza lokola. Bola nanga bien na lobite que aza architecte mais aza lokola architecte. Seigneur tango azalaki na mokili aw azalaki kosala la mingi ba parabole ba elilingi pona ko faire comprendre batu penser oyo alingaki a transmettre. De Dieu aza lokola architecte. Architecte aza nani? Azali oyo azoko dessiner. Azoko dessiner modèle. Il y a un bâtiment ou une maison. De azo eloko wana ezalaki te mais ye azui papier abandi ko dessiner yango abandi ko pesa yango forme. A corriger. Aye ko lakisa plan wana. Un architecte prend tellement le temps pour que Asala a dessiné plan. Donc, Dieu le Père, tu peux comparer le là, un architecte. A dessiné plan, a sali plan wana, a sali nini, a yeko pesango ya ingénieur de construction et de construction. Ingénieur de construction, ezali nani, ezali Seigneur Jésus-Christ. Tangu Nzambe asali plan, asali eloko nyonso ona mokili, apesi yango Seigneur Jésus-Christ po ayako exécuter yango. C'est comme un ingénieur de construction, azawana, pona ko exécuter, ko mettre en application plan oyo, architecte asali pour que bâtiment et monana na misuboye. Ayeko tonga. Mais tant que azali kotongango ingénieur de construction azalaka ye mon côté azalaka na ba maçon oyo bazoko sunga ye pour que ba exécuter plan na et comment na position oyo eza visible. Amen. Ba maçon wana bazali banani oyo bazali ko travailler pour na ko mettre en exécution pour que plan oyo architecte esali e monana na miso. Ezali bino nangai me bien-aimé. Si ko tangu ingénieur ya construction aye Seigneur Jésus-Christ aye ko l'acception vrai christianisme atiki biso alobi ke botambo lango bosa lango boye na boye na boye. Amen. Nakasi mutu moko azolanda ngai. Après Seigneur asali nini azongi na ye. Mais eloko moko eza très important photo yeba eza nini tangu ye azongi na ye alobi eloko moko eza ya mutuya tozo ba Bible na biso na Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 le verset 16. Jean chapitre 14, le verset 16. Et à l'obiboye, avant Akende, après avoir commettre en exécution le plan Oyo, Père Naye à Salaki, à Tiki Nganayo, Tobanis Koko Tchango en œuvre. Mais à Tali à l'obi non, Nakotika Bangondengi Wanate. Ayeko loba eloko moko. Oyo ngai na yo to bossa na katangu to sala ka ba prière. Ou peut-être to bossa na kateme to loba ngo likolo. Or Esaïa mutuya. Amen. Jean chapitre 14 le verset 16 et le biboui. Et moi, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, je prierai au Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne les connaît point, mais vous les connaissez, car, notez, partie Oyo, il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Seigneur, après avoir construire Oyo, architecte, atinda kepoya kosala, comme un ingénieur de la construction, ayesikoyo koyebisake nakei, mais nazotin de la bino un consolateur. Consolateur on a musala ezani. Consolateur on a musala na ezali que akozala na bino éternellement. Et na verset 26, musala mususu ezali nini oyo batikela kibisoye. Balobi ke mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mususu koloba ke mais consolateur on a zanani. Le verset 26 aye koloba très bien que l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Akosala nini? L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Le verbe rappeler tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, mes bien-aimés, sikoyo bokolobake rapport nini ezali entre titre oyache que ndenge nini ya kolongola culpabilité ya masumu. Comme je vous ai dit que dans le monde spirituel, le ordre ezali. Différence entre architecte, yé asali déjà musala na ye akei. Et Seigneur Jésus-Christ, yé aye ko exécuter plan ya papa, qui est le Père. Yahweh, Yehovah, I am that I am. Je suis celui qui suis. Oyo afandi na nkembo, na gloire. Oyo ataba anzelu, bakoki komona ete. Alléluia. Renda la bouche. Yewana aza maître ya mokili oyo. Na sens que aye kotinda mwana na ye. Sikoyo ye aye baike soki ye azate munguna akobanda ko troubler bamason oyo ngana tiki na kati ya bila ya ndaku na mokili awa po ba continuer musala ongana tiki li bango. Alors il faut atteindre la bango un consolateur. Pourquoi on parle d'un consolateur? Aide que mason akoki kotonga ndaku moko mwa sima eko kota ye na misu. Akosala nini? Consolateur ye mutakoya alongoli sima wana. Mwa brique koko kwela ye na lokolo vimbi. Consolateur akosala nini? Akoya ko soigner lokolo wana. Consolateur Saint-Esprit aza lokola docteur mes bien-aimés. Alléluia. Aza lokola docteur ou na terme mususu un rénovateur. Donc oyo aza ko rénover comme kozwa soin ya building to ya bâtiment oyo eye kotongama. Ou na terme on a lobi aza lokola un docteur azo ko soigner biso parce que c'est lui qui nous console. Maintenant, et loko ni neleka na monde spirituel. Bible a lobi na biso que vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Lelo oyo mes bien-aimés, ceux qui va prière na biso ezali ko yokanate parce que to senga kamabe. Na pesa bino exemple. Na monde spirituel na zongeli yango lisusu mbalami baleto ya misatu ke ordre ezali. Tangu osali lisumu. To salaka nini? To sengaka bolimbisi epa ya papa. Nzambe. Osengi bolimbisi epa ya Nzambe, Nzambe alimbisio na amour, na compassion oyo asalela biso etant que batuya masumu. Azui disposition nini que soki osali masumu senga ete ingénieur de construction ongana tindi yende mutaza capable, responsable par rapport à makila oyo ye aye kosopa na mokili po
sikola bino na masumu oyo bino bosali. Yango na Bible a dit quelque part qu'il n'y a pas une condamnation à celui qui croit. Parce que Seigneur Jésus-Christ, c'est makila na ye eza yango. Mutu e longola kabiso ki masumu oto sali. Mais eloko ni neleka quand même bien aimé elekaka et que à un certain moment, moi culpabilité moko eyaka. Tango osali lisumu okweyi parce que ozaya kokokate Nzambe alimbisi yo. Mais il y a une chose à un certain moment, qui 1 mois, 2 mois, okomona eloko wana eyesiko yo na kati ya mutu na yo. Ebandi koyebisa yo, ozo sambela na yo pamba. Yo kanisi ke Nzambe alimbisa yo. Kende kutu komi diembika, oza na bon na rien. Yo ozongeli lisusu priyo lobi, oh mais Seigneur, Nzambe ya lola. Limbisa ngai. Tala likamona salaki. Ezoko zonga lisusu. Seigneur limbisa ngai. Seigneur akangi maboko na yazo tala yo. Parce que ayebi ke eza lisusu musala na yete. Yesi apesa déjà plan et pas ya Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ peut azotala tango zoloba. Oh Seigneur na makila na yo limbisa ngai likambo yo limbisa nga Seigneur. Ngai Bible alobi na biso ke soki Nzambe alimbisa kapona libela. Ayeba ngo lisusu te abosani complètement parce que aza Nzambe a rappela ka biso ba péché na biso oto salate oyo to sengela repentance. Mais bien aimé entre guillemets na kati ya vision mosale ya Nzambe moko Papa Sadou Sunda Salvrej ayekon mona Seigneur Jésus-Christ a lakisie papier ya pembe. Na papier ya pembe wana ce qui mutu asali lisumu mais bien aimé na lakisa bino pour comprendre ce que je vais dire exactement. Ezalaka ndenge nini? Ce qui mutu asali lisumu oeza papier ya pembe ndenge Bible alobi na biso ke apesa biso robe. Ba robe na biso ezalaka blanc. Ya wana loba na biso ke to continuer ko bomba ba robe na biso ezala bopeto. Robe elin koloba nini? Conscience na yo, âme na yo. Ndenge nkolo atindela ko na se ya moyi oyo il fallait et continuer ko zala bopeto jusqu'à ce que ye akoya. Mais soko sali lisumu esala kanini? Place wana esali moi point moko ya noir boy. Omoni ke robe na yo ekomi taché. Osali susu nini mukola susu ofingi après etaché lisusu. Mukola susu osali nini après o yini mutu oyo asali ne lokote ale otaché lisusu robe na yo. Osali susu nini mukolana après donc au fur et à mesure yo zo sala makambo oyo Bible azoko pekisa oyo Nzambe azoko lingate ozoko taché robe na yo oyo ezalaki pembe. Après ekomi sikoyo pembe lisumu wana. Sikoyo tangu yo osengi bolimbisi na makila na Yesu. Na kata vision papa na biso amoni que makila ya Seigneur Jésus-Christ eye lokola li rouge et tangi na place a robe wana mbala moko place wana ekomi lisusu pembe complètement. Ayebisi ke omoni nga na za Seigneur lo lenge place oyo ekomi pembe eke ba point oyo yo omonaki elongwe parce que o se repentir ndenge papier oyo ezongi pembe ezonga kasusu pembe sikoyo lokola boye ke ezongi lisusu santage pour Seigneur si alimbisi yo abosani yango complètement donc azali lisusu kuna te makila ya Seigneur Jésus-Christ esalaka ndenge wana siko eloko nini esalaka ke mususu ozoko senga susu pardon na lisumu oyo déjà si osengela ngo pardon pona nini parce que culpabilité moko boza kati nezo lobake Nzambe alimbisa yo te ozo sambela no pamba mais bien aimé tango ozo senga pardon na lisumu Nzambe tunaka mais tango ako revoir robe na yo mais azomona robe isa pembe
Mais moi, nazo senga pardon. Pardon ni nazo senga ngai. Pardon ni nazo senga. Nga na yebi ka sali loko te. Azo senga sous pardon. Atali oh. Mais robe neza pembe. Bon. Azo kipe na ete parce que ça musala na yesusite. Azo comprendre loko nozo lobela ye. Mais bien aimé, bola na très très important. Na yebi ke mutu na mutu oyo akolanda video oyo azana quelque part oyo ako tirer leçon oyo nzambe a chekati nanga pona ya kolobela likambo oyo na social media. Nzambe limbisanga mokolo na fingaki, mokolo na salaki bo nzambe atali oh, mais robi neza pembe. Parce que Bible lebi na biso que quand il pardonne pour toujours. Abosani po makila mwana ne eyai ko tanga place na apetoli. Robi na yo ekomi lisusu pembe. Sikoyo botu na ngai nini oyo eyaka ko sala ke et faire rappeler yo péché oyo déjà nzambe si alimbisa yo. Ezali Satan le diable. Azo faire croire yo que likamona au sala déjà oyo au senge la repentance nzambe alimbisa yo te. Donc culpabilité wana ebandi ko mata. Ebandi ko mata. Ebandi ko mata. Siko tango ezo ko mata musala diable azo sala bongo pour que a décourager yo au continuer course na yo te vers le mont Sion. A décourager mes bien-aimés pour que au mona ke oza inutile liboso nzambe et que ba effort nyonso zo sala eza nango ya pamba ata osambeli ndenge nini ato jeune ndenge nini ato kene église ndenge nini okokota na yo te na lola diable muto asala ndenge wana. Sikoyo Seigneur Jésus-Christ est notre roi des rois akosala eloko te na minute wana nzambe pe na lola. Le père akosala pe eloko te parce que azo yeba te eloko nini yo olingi ozo senga. Mais sikoyo Seigneur ndenge to kotanga na livre ya Jean eloko nini esalaka et que musala wana me bien aimé ezalaka lisusu ya papa nzambe te. Dieu le Père te ezala pe ya Seigneur Jésus-Christ ezasko musala ya molimo mo santo. Alléluia. Lelo me bien aimé tobele la kaka molimo mo santo peto la biso molimo mo santo sala boy. Parce que tosenga kaye na ba lèvre na biso. Mais si réellement osengi molimo mo santo na kati vraiment ya motema no me bien aimé. Ba masumu nyonso na ba erreur oyo nyonso to sala na le passé moyen e matela biso susu ezate. Amen. La culpabilité du péché ezali musala ya Saint-Esprit. Soki omoni ke lisumu moko me bien aimé osala kala et que eyela kayo tangu nyonso eza koloba te ke non nzambe limbisa ngai makila na Yesu Kristo eza susu musala na bango te etikali siko musala ya molimo mo santo oyo babengaka na français le Saint-Esprit oyo babengaka na anglais Holy Spirit ou Holy Ghost yende mutu alongolaka culpabilité nyonso na bamakambu oyo tosala na le passé. Siko diable ayebi ke biso tozabana nzambe me toyebaka kosenga te. Toyebaka kosala ba prière na biso te. Lokola ayebi faiblesse wana ka lokola ba yebi te nani oyo asengeli alongola culpabilité wana yango wana ayako kotisa biso lisusu culpabilité na ba masumu o déjà si ba limbisa biso nango. Amen. Sikoyo raison pour laquelle le Seigneur peut autant rappeler Bible te aye ko benga ye le consolateur. Ndenge to ko exemple aza docteur na biso. Soki likamone ye belela molimo mo santo le molimo mo santo. Talanga prière na sala pona sunga bino. Na libo molimo mo santo. Na yebi ke papa atikela ki biso yo. Selon Jean chapitre 14 balobi ke yo oza consolateur. Oko lakisa biso makambo nini tokosala. Yo muto konsolaka ngai. Na yebi ke likambo ona sala kala. Seigneur, papa na biso, le Dieu le Père si alimbisa ngai. Na yebi ke si efasama déjà na buku ya condamnation. Na yebi ke makila ya Seigneur Jésus-Christ si alongo lango déjà. Na yesiko yepa yo consolateur na ngai. Na ye epai na yo parce que yo nde batikela ngai.
Seigneur Jésus-Christ aloba na ngai eke soki naza na posa eloko na ya epai na yo. Soki nalingi moto atambusa ngai ezali yo. Aloba na ngai na verse oyo ke okozala na ngai pe ozakati na ngai. A partir ya lelo. Tika ete esprit oyo ezoko yela ngai elongwa. Esprit ya culpabilité oyo elongwa kati na ngai. Na kombo na Yesu Kristo po yende akufela ngai. Mais molimo mo santo ezali yo na yebi keza musala na yo. Ozali la voix du Seigneur, ozali troisième personnage. Yango na Bible alobi na biso ke oyo akolobela yo amale epa ya nzambe. Pardon ezali susu te. Parce que eza yo mutozo jouer rôle na tango na biso ya suka oyo. Petola matoi na ngai. Petola simba po ba action nyonso na monde spirituel e kontaka. Petola misu na ngai. Petola matoi na ngai. Petola zolo na ngai pona yoka solo oyo ya bon odeur. Petola ba lèvre na ngai me bien-aimé. Petola maboko na ngai po esala musala oyo eza kondima na maboko na misu na yo papa. Petola âme na ngai. Petola makanisi na ngai. Esprit nyonso culpabilité ezolongwa na yebi ke molimo mo santo yo oko petola yango. Petola makolo na ngai po ekene na bisika oyo ezoko glorifier yo. Mais bien aimé tanga enama nyonso oyo yo ozana ngona kati ya nzoto. Kobele la Seigneur te na miniti wana. Kobele la Seigneur Jésus te. Kobele la Seigneur le Père te. Mais bele la molimo mo santo. Parce que c'est son travail. Voilà, c'est un consolateur. Raison pour laquelle on nous avait laissé. Parce que c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui va nous conduire pour que tous à la paix jusqu'à ce que tu aies na course na biso na Mont Sion. Mais bien aimé, entre parenthèses, ezanande komoko azaki na problème ya mari de nuit. Azanande komoko azaki na problème ya femme de nuit. Aye ko bele la ngai. Alobi tala bandoto oyo ezangaka stangu nyonso na bondelaka na jenaka. Metangu mususu ekei après zongi lisusu. Nana lobi ke eza se musala ya nani ya papa lisusu te. Eza li musala ya lisusu ya Saint-Esprit et ya nani ya Seigneur Jésus-Christ te. Eza musala ya Saint-Esprit. Yebisa Saint-Esprit apeto la partie génitale na yo. Sanctifier yango. Loba ke na monde ya ténèbres partie génitale oya ngonde munguna achaka mingi misu. Tika moto ezala na partie génitale na ngai. Tika ite mulimo mo santo o sanctifier partie génitale na ngai. Tangu nyonso bakoya na butu. Soki oza femme loba ke mari de nuit oya koya na butu. Ezala lesbienne oya koya na butu. Ou homosexuel oya koya na butu. Aya kokuta moto na kati ya partie génitale nanga pona yebi eke molimo mo santo si a sanctifié yango. Na kombo na Yesu Kristo. Mais bien aimé tangu na yebi sa ye point de prière wana. Quelques jours a bengi ngai. Alors que frère Aronzambe a pambola yo. Na tikala kolota jamais lisusu. Que femme de nuit aye ko bima na ngai. Que mari de nuit aye ko bima na ngai. Pona nini parce que o keyi na place ya source. Pour devoir wana ezalisiko ya molimo mo santo. Mais bien aimé ko senga ka molimo mo santo superficiel mate. Senga ka na kati ya motema. Ndenge to kenda ko fuka maliboso Seigneur Jésus. Ndenge to fuka maliboso papa. Ezala ba prière mususu eza susu bangote. Pour na monde ténèbres bango trois bazana ba responsabilité na bango différente. Tala ndenge na uti ko pesa bino exemple architecte, na ingénieur de construction, na rénovateur, auto bengi docteur. Na ngonga auto zali ko vanda me bien aimé na mokili oyo. To se soumetaka mingi ba prière na biso na molimo mo santo. Yepe mutu afungula kabiso miso. Yende mutu afungula kabiso matoi. Poto yoka langage ya papa. To yoka langage ya Saint-Esprit. Et to yoka langage ya Seigneur Jésus. Saint-Esprit yende batike la biso bien aimé. C'est pas pour rien Seigneur Jésus-Christ a dit que nazo keneme nazo tinde la bino consolateur. Il est tout pour nous. Alléluia. Mais bien aimé ndeko oyo yozo la nangai. Soki obandi ko tchaba prière oyo en pratique. Quel que soit eloko oyo yoza nango.
bandoto oyo ozali kolota soki ozobomba susu bavision te soki ozo na harcèlement sexuel na kati ya butu mais bien aimé biloko nyonso wana ekokende parce que Saint-Esprit ye mutu akozwa yango en main ye mutu akozwa yango en place mpe ekozongaka lisusu te. Alléluia. Ebele baza na baproblème wana yango wana Seigneur alobi na ngai nakoyebisa mutu moko po ete okangwama na ignorance oyo bato baza na yango. Tika ete Nzambe apambola bino. Zwa loboko na yo cha na mutema. Seigneur na ye kotika bana na yo oyo nyonso akolanda message oyo. Tika ete Molimo Mosantu akangola ye. Ba trouble nyonso aza nango sur le plan spirituel. Nako zanga mayele oyo azana yango Seigneur. Molimo Mosantu petola bango. Tika ete ose révéler kati na bango. Oyo yo lobi na Jean eke yo oza consolateur. Eke batikela yo po olakisa biso nzela. Po oyo nyonso Seigneur ateya biso moyeto ye bango lisusu ezate yonde mutu oko rappele biso yango. Tala na tiki bana na yo Seigneur. Tika ete ngolu ezala kati na bango. Ba culpabilité nyonso ya ba masumu oyo bango basala. Ezala mutu asala ba avortement. Ezala mutu aboma mutu. Ezala mutu afinga. Mutu azala ki ndumba. Mutu azala ki ba péché nyonso. Yo oyaki Seigneur makila na osi ekangola bana na yo. Tika ete munguna oyo azoko tia culpabilité na kati ya mitema na bango. Culpabilité wana elongwa na kombo na Yesu Kristo. Yo Molimo Mosantu peto la culpabilité wana. Longo la culpabilité wana. Pour que bas mona na susu ba sang liboso na yo. C'est pas pour rien mais bien aimé Nzambe abengi biso ba saint. Po tozali ba saint. Tozali kolanda yepo ye azali pire. Azali sang. Oyo nyonso akosala prière o me bien aimé. Culpabilité makambo oyo osala na tango kala. Elongwa na kombo na Yesu Kristo. Elongwa na Molimo Mosantu. Elongwa na Molimo Mosantu. À partir de lelo okomi libre. À partir de lelo culpabilité na elongwe. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. L'homme de Galilée. Na makila na ye. Alléluia. Tika ete Nzambe ya lola. A sungabino. Et si a sungi déjà. Kabola message oyo me bien aimé. Yebisa mutu moko a s'abonner. Partagez yango parce que ça message oyo est très important. Bana ya Nzambe bazo souffrir. Bazo kansake Nzambe alimbisi bino te. Or si alimbisa bino déjà. Diable azo chabino ba kilpate na makambu oyo déjà si Nzambe alimbisa bino. Parce que azana posa ete o se sentir inutile. Ozonga lisusu na kosala masumu. Ozonga lisusu na mabe parce que azana posa ete akufa na yo ensemble. Pour aucun na lieu de tourment. Tika ete okangwama na kombo na Yesu Kristo. Tika ete Molimo Mosantu akangola bino na kombo na Yesu. Akangola bino. Makila na ye esi ekangola bino. Esprit ya culpabilité elongwa kati na bino. Oyo nyonso si bosenga déjà pardon. Esi elongwa déjà na kombo na Yesu Kristo. Molimo Mosantu kangola bango. Molimo Mosantu libere bango. Molimo Mosantu libere bango. Molimo Mosantu libere bango. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. De Sili Koloba. Amen. Mais bien aimé, ceux qui muto apambwami na message oyo. Pesa témoignage na yo na numéro oyo eza na se ya écran. Nzambe ya lola abate la bino. Shalom. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.